Robino Mundibu. Ba vie mususu oh yo za na ngo wana eza mutu akoti pa talon erreur alingaka cliquer pa David to pas mais retouche moko ça moi qui dit ba moko wana pas et koti pa na yo kuna écouter mais ayebi yote David de combien au baza na Congo ba bandi musique na vision ya Weranson baza combien de musiciens au bazar na Congo ba bandi musique na vision ya Koffi Olomide. Combien de musiciens au bazar na Congo si lelo bazar ko rêve na bango akoba loka faire akoma loka fali popa. Siko mutabo mo finge point. David de Wembe. You guys mawete. Robino Mundibu. Tellement ça peut mener fali donc yo mi monique pour leki Weranson et le ko to bungisa bango ngo wana place bazo ko mabata diba David de Wembe Robino Mundibu musique na yo ezo beta mais ezo matate pour suke bane ko mata Robino Mundibu fa pe na ngolé abisi yao Congolais ta awa nana ko zaida ben sa Robino Mundibu ya beta apa ba makamu na ya il y a personne au Badinaga. David de Wembe. Robino Mundibu comme ça mutu grand eza YouTube te eza ba vite Robino Mundibu yo na ngola soko yo place yo la laga eza passe vraiment moi sinon ça kansi mbongo alugelo melo mo na kwa kuna kota ilia ala la kota ilia mbula so ebete eza passe poto le kato kota place au Robino Mundibu ala la ah bon David de Wembe ndenge vie redi ayembaka Bimola mama ngagedi na langwa makambo ngambo na mema na yebite Wemba pe bien beau sinzembo wana soki bozo rande sinzembo wana eza na combien de vie bon ça va vite hein siko mwana wana combien nani Robino Mundibu aleki feredi na Wemba David de Wembe ba ve Carlito Vie Carlito banda abanda ko yemba na Congo nandenge atiki musique profane ayena nze na ayepa nzambe boko tuna ndenge nini esite na koma kosalela Yesu Masia swanze bo wana ndenge ve wana yembango o kompara ona tana no boye tana David de Wembe Robino Mundibu akomi na niveau koloba oh ngana na beta conseil bebo limbisa nga na za maladi ah bon Robino Mundibu azoye beloko azosala te oh nzembo na ye mo wana ayaki na tana no boye tana no boye mo Robino Mundibu abandi ko beta ngo bato ba préférer babima libanda bakota na bango ba boîte pona Robino Mundibu donc azoye baté musique eza nini ba vie eza nini et ko yembe eza nini David de Wembe bina filé na YouTube atala mate bina filé za na 1 million te banda carrière na 1 million zate mais ya obeta ko lega même bango nyoso siko muto ka bina filé na Congo nana ko boya ye mututé soko boyi yese ko za congolais ya Kabila mukema mabe ndoki Salut fidèles très chers internet, partout que vous êtes dans le monde. C'est moi, Marlène la Tortira, autrement dit la 1000 couronnes. Merci beaucoup Nabino tout abonné Nabiso ya Idéologie TV pour continuer à s'abonner massivement na site Nabiso Idéologie TV avec David de Wembe papa formateur Kanina Bara vitesse. Pour continuer à s'abonner, pour partager mes émissions, mes commentaires Nabino grâce Nabino de Idéologie TV ezoko la grâce Nabino de Musala Nabiso ezoke liboso tozoko la Nabino pour 100 bino Idéologie TV ezate 100 bino pe biso to ko avancer. Merci beaucoup Nabino surtout ba fan nanga ya Marlène la Tortira. Merci na ba encouragement Nabino, merci na ba critique Nabino yango ndezo salanga kana za grande dame na pesi bino ba merci na linga bino na ti na ba oyanga na linga bino ti na ti. Zo profiter na pesa ba mbote nanga pa ba oyanga yi ba o bazo soutenir la Tortira na profiter ko pesa mbote nanga et pas vient nanga Baudry Matadi et pourquoi pas Aben Willy les Gabonais papa na linga bino mingi Alvej la poule yanga ya kati vient nanga moya tanga na pesi ba gros bisous à héritier vraiment du congolais ba mbote na bino
Voilà, les Nazanga Moroté, je suis là avec ma consoeur, hein, Babi Myriam, ngana benga ke taille S. Moi ça talent, moi ça taille fimo ya pembe ya bien kitoko. Allah te Myriam, bonne tarde. Oui, bonne tarde Marlène. Boyende on ça la bien, boype on ça la idéologie TV et puis ça makamba. Merci na batunyo so balinga Myriam Makamba yeyo en forme. Tozaka wana na idéologie TV avec notre papouche David Ewembe mobile ya mwindu. Donc garçon mo boya na eke o na tia soki babenga oni épiderme na zota mo coulé. Merci na batunyo so balinga Myriam Makamba ngape na linga bino tellement trop. Merci à mon sponsor officiel Espoir Ngoma Yondi Kasole Bembe. Merci à mon papouche Musée le Petit, Sosa Albert le millionnaire dans Nazara Nanabino, Nalina Bossa na Blaise Maïmon a porté monnaie magique. Gaz Ngangou lumière à Vinduk dans Nazara Nabosa la wana kana Myriam Makamba donc et ça la vraiment bien. Voilà. Marlène Naza vraiment dans tout solo la ndenga bana idéologie TV. Donc biso to bomba ti biso ndeba mso balobaka intel solo la vérité te wana solo la lukuta vérité ndeza na idéologie TV. Donc solo la penza. Voilà, vérité des années idéologie TV. Faut biso to palola to loba peka bo solo to loba ka vérité. Voilà, lelo nazanga morotene bo to mona nazana Myriam concert nanga. Bo mesana ko mona na Myriam yemoko na kwena ye la tortira pe na kwena me lelo sko to sangani to sali dio au featuring bozala wana bokozala jamais déçu avec Marlène la tortira et Myriam taille S. Boko sepela. Lelo to lobela kaka par rapport toza ana David Ewembe vitesse idéologie TV nde marambo David Ewembe botard de Marlène la torture moi je suis pesa marambo pesa pembo de pas Myriam donc Myriam Makamba na moni pena donc yala tada bien banakala taille S botard donc Myriam botard David Ewembe David Ewembe lelo toza na openda to lobela la musique congolaise, tous les artistes congolais. Par rapport, pour yo zana kata YouTube, oyebi pena makamba YouTube nenge kendara, musique congolaise ezo kene nenge nin. Selon yo. Bon, merci pour la question, Marlène. Après la musique congolaise na minute yo ekenda nango su biente. Ah bon? Bon, nga pena za fan pena te menga za la comment je peux dire, je suis musicologue. Donc je suis musicologue, je suis analyse la musique. Donc je suis na carte ya musique. Donc je suis buzoba, c'est Hollandi kaka danser. Mutumoko temaza mona quartier na bino, yo komisi à danser. Mutumoko tema comme la vieille belé na YouTube, yo komisi à danser. Nga siko na za bongote. Donc je suis musicologue. Donc au seul et logo bien voilà. David Ewembe tant que congolais, il y a Makila, na koloba noté, au seul et logo bien. Au seul logo mabe, David Ewembe tant que congolais, na koloba, au seul logo, il y a mabe. Donc musique congolaise bena na minute yo, elo te, ba mo ko ça va on biso. Donc bazo distrait biso bena makasi. Bazo distribuer so pena makasi maloba David Ewembe mais par rapport au pe ba ezana ba msupe ba sa msana bango bien otali penza ozui pe moi conseil ozui pe moi leçon na kati ya musique olandeli po moni kete alobi pena makamba bien sans ko compter na ba buzoba o bazolo bana ba musique na bango. Non, il y a des cas particuliers. Il y a des cas particuliers. Donc en général ne bazo sa la buzoba. En général bazo sa la buzoba. Quand je parle de buzoba son alobi musique congolaise na minute ezo pesa so elengité pour anine po il faut yo kaka o ya fingi o il faut yo kaka o ya chrétien o donc rankine ya libanda ba memi onti na musique donc na maka mususu o mona rande za yete ami akoti yango siko donc so bolobi na ngai musique congolaise na minute yo ezo kende nengi na loba eke na buzoba to komaka koyoka o ya fingi oyo a chrétien oyo pe azo chrétien le msumu kolo kasi ko chrétien on yango sala ke baza na actualité pour ceux qui ngana chrétien Myriam aya répondre ngoma te ke to bezaka siko photo ye basiko actualité ngo wapi na États-Unis na RDC au moins au moins siko ba ministère congolais bana kidiba donc au chrétien non ka mutu na États-Unis na Congo exemple na loba na pese exemple ganes bina filé o makeno ka wera
mais et ça la pour batawo d'abord à monter ma passe après et si na et puis so kembo te Ranson a manqué nani Gez Mawete et ça la pour ça bata Gez Mawete monter ma passe et après et puis ça Ranson ni Ranson binana za bon so a manqué Gez Mawete on monte quand je le rote Gez Mawete peut tu a manqué Wera a je le rote ma besu kwa ngwana biso siko et ta ba musicologue tozo minga ba biloko wana te bo beta musique a bien bo yemba bien bo sala makambu ya bien bo sala makambu ya bien et ça la biso bien biso za na Congo te so za libanda to mona ka pe ba ndenge ba musicien mususu ndenge ba vivakande ba za na ba ranking et moko ranking peut za bien na solo ba te ke ba tika ba ranking na bongo mais ba ranking moko loyal ezala te ya kata na mutema oke okoma tina niveau penage wido na likambo yo fera ko leka te na likambo yo falia ko leka te jibe ku botaka kombo na ceux qui musicien na wana basola raté yo so zala na donc concert wana po okete tala ndeso ba bloko bongo tala ndeso ba bloko bongo donc ba bloko ezala ka na Congo donc ba musicien na minute oyo ba bebisi ba mitu ya batu pe makambo on mona na kati te David mais makambo on mona ngoka na Congo biso toza en Angola so tali bien ba concert msu se betama autant msu so mona eza na compte ya gouvernement mais ba bengisi tous les musiciens équipés te ceux qui titika na arriba yo kana te ba ya ba sa musala même podium ba fani ya Henri ya titika ba obeta maboko bazobina mais siko na biso ba congolais ate wana pesa ba devoir faut gouverneur za mo te ba pe gouverneur Congo to kuma na pour la gouverneur Congo te to mona ka à quoi ba musicien congolais ba musicien congolais ne baza na union quoi donc voilà ba finga na bango ba finga mais ya jar oyo ezana Congo te et en plus pe a respect za laka muninga bimisi album na yo mona peneke te c'est quoi ta bimisi bango tout ba sangani ba ke ba tie muninga poa ba sombi disque mon autographe muninga akoki ko beta concert bango no so ba sangani voilà ba épolé muninga soko ba biloko wana na Congo ezala raté voilà David Wemi na nenga polémique ndenge elekela na Kinshasa ce qui peut-être innonce bien manqué peut-être Ranson ou bien Fally Ipupa et ça non il peut bien quand même non et ça la va bien té moi succès non succès mo ya nini succès faut finir muntu o finga nesini ba mission comme to tika gidiba to tika bena gidiba tango ozo banana musique o banana na vision ya batwana combien o baza na Congo ba bandi musique na vision ya Ranson baza combien de musiciens o baza na Congo ba bandi musique na vision ya Koffi Olomide combien de musiciens o baza na Congo si lelo baza ko baza rêve na bango akoma loka Ferré akoma loka Fally Ipupa siko mutabongo ofinge point bataki diba na Congo wana ba musicien wana wa bempoli wana bataki diba donc mutu oyo zaki na poso koma loka ye ba charge ya ko joata moi de vie bon mi ba mo le balika ba vie donc ba charge ya ko joa de vie kaka na YouTube omi moni okomi Wera omi moni okomi Fally omi moni okomi Ferdinand parce que exemple on rende si Ferré Gola voilà est-ce que Ferré Gola ko boule akoma loka Gez Mawete impossible Koffi na ndenga zaleli akoki ko boule te jamais pe na vie na ya kozwaka ide wana akoma loka Gez Mawete yoka fo boule akoma loka Mopao place au Koffi Olomide za na bamboka wana na bazaire wana eza musika siko yo tellement biminga siko yo ma devi ka kozwi et comme c'est impoli omi komi danser donc mabe bazo yeba siko lo bazo sala te donc ba mission congolais na minute ba komi bato kidiba ngalo benga ba kidiba David oui. À propos de la musique congolaise des Okoma, moi clique moko boy. Donc des titres na Fally Ipupa. Azape na moi écrit na ko ya ba musicien. Robin Mondibu, Gez Mawete na DJ Abdul. D'après ce que ils salon de. Non, ngalo kana ku de sala bien. Oh, et ça lo bien. Ils sala bien, et ça na pour nani. Selon ngane na comprendre ngo.
Et ça bien pour na Fally Ipupa aider bango baba petit na ye. Ozo komana ba qui impolitesse na kati. Kasi ndiye sikozo kota mabe yango wana. Ceux qui n'ont pas sangani ba koti na soit na label a Fally, hein? Donc Fally Ipupa, on aime que Fally Ipupa dans la label na ye. Fait que pas na ngot. Fait que abimisi ba rebo. Fally Ipupa azo propulser ba Gez Mawete. Donc et ça ba idée bien. Siko ezo koma mabe po na nini? Ezo koma mabe po yo Gez Mawete. Robilo Mundibu. Tellement ça peut mener à Fally. Donc yo mi monique au leki we ranson. Et là ko bungi sa ba ngwango wana. Place ba koma ba diba. Voilà, peut-être ba ozo ba assurance moko ya moni. Non, assurance ni reçoit. Assurance ni reçoit. Assurance oyo reçoit. Pas ya Fally za noter. Fally place o ya za ko memayo. Exemple to mona gindenga memaki na o nini na Bercy. Asali mo featuring. Et ça dit bien. Mais siko ko ça featuring wana o boule siko nini ke yondo sali featuring on leki mo pa. Mais reto ya oza pembeni ya Fally Ipupa et le que oleki redia miss jamais bakidi bande siko ngwana babiloko wana de na ngai na lo batanga ya être pembeni ya Fally Ipupa et ça bien mais okomi wapi en soi yo moko do sala nini so il Fally Ipupa peso makambo mais makambo ngo pe monana est-ce makambo ngo bozo monana rebo pour au salino kaka faire bimisio rebo comme impoli o bando boudé Bill Clinton nazo pesa des exemples nazo ba teke ba o ba sala ka mona yebité donc on pesa des exemples donc et le but que soko za pembeni ya muto za munene o bando manquer et d'abord baza ba massa na hotel pour et ça ba génération yozo bimana na sima ya fere ozo bimana sima ya Fally ozo bimana na sima ya il y a 5e génération, pour marquer 4e génération. C'est ça. Mais David, mais ça pena ba charme sous ces alaka, na ofinga muto azali kolo na peut-être pour nous au moins succès, na ye banana talam. Mais yam succès mo siko bazwaka ngo wapi? Potala ma wapi? Et comment bon oti? Neti David we me bo bimisa na ofanda pe na lobi likamba David we beta solo ka ndesi innocent afingi kofelo mide. Kepo e banara. Wapi na Congo? Aka na posa succès. Na Congo. Ka na Congo wana. O mo de na sens de. Donc yo lingo finga no ka mutu po bata ba Congolais ba yoka donc ne ba dos ko ne biso ba Congo ba ngolé nde to za na ngola o finge na lingala biso to yoki yango Angola yoki yango aloba no nini inoso ko mi danser. Donc pour finir mutu abetelo maboko ko mi danser. Par rapport au la musique na bande comment okende là. Ils ont kende suko mabe. Ba mo pe ba tu o bazali boso na ba mo pe ba accepta ba buso ba wana. Pour Fally soki amoni ke makambo wana eza bien te fallait ka peksa bon tellement que a peksa bon te c'est que yepe acp là nango. En plus c'est là mo ngana ngina baksa. Quand de to lobela makambo génération, âge, respect. Soko tali bien même ba musicien ngo. Exemple, Fally na Ferry et Kendara Penzati. Fally a ponaka bana moko oya yebike baza contre Ferry. Voilà. Bref, so tali Robino na Ferry. Est-ce que Robino akolo ba mabe Ferry? A ko manquer Ferry. Mais a sala ngo pona ni pa yebike azana Fally. So asali bongo Fally azo appuyer pour Fally na Ferry ekendara bien ti. Siko bango moko pe mikolo wana bango moko baza ba exemplaire te bazo bebisa baleki ba ya sima parce que tant leki wana zo manquer muto yebike bozane génération moko yonde faut blâmer le belo mot est très important donc ngai pemeni na ngai il faut muto oya finga ga muna na ngai muto za pemeni na nga c'est que ba sepela bango mo balinga bongo siko eza kwa boutique na nini exemple ga moko na ndenga mabete Fally Ipupa azui Gez Mawete po Gez Mawete baso la raté na innocent te tota na innocent oui et que na raté ce que va sali featuring en esani yeba no nzembo featuring ya innocent na ya Fally na onan na Gez Mawete na bosana ebetaka wapi tosa biloko moko boye mpona inde moko boye ya ekomema bino musika te esuka kaka na Congo mabe siko yango wana eloko biso tolingi ta yango wana donc mutu oyo
batunya so ba mona alei ni o esengi yo o pese makambo o esengi yo bo sangisa botombola lokuma kongo bo sala ngote mais tellement muto moko boye atumaka na ye ennemi na yo yo no sepeli na ye ozotie pembeni eke na bango wapi écoutez ça allait bien non yes que do sale bien siko na musique siko congolais siko eke wapi e bakisi nini bel et bien na salaki featuring bel et bien to salaki on a ba avion to salaki on a ba voiture na ba et après et pesi makambo place nini nzembo wana e betaka wapi mais soki osalaki loko moko boye na taya malamu na motema oyo tutami na mawa ndenge shika lobaka ongo mona le msuno te bêtiment boye et saliment boye et qui peut bien quoi. Voilà, on a profité qu'on peut s'emboter dans pas DJ Zadion la merveille, business class Nde Makambo et pourquoi pas à mon papa chéri Balobi papa Abota Marley la tortira papa Ibrahim Nalingako Natina mon papa chéri David Ewembe. Yeyo. Tout le belasco likamba ba vie. Na internet. C'est comme si on peut me tezo sala ke ba musicien ba perdre. Non, au moni ngapoto mission o amekumisha po bakoma kowela na bango déjà ba vito yebi ba msupe ya kosomba pe ba roma nsomba David Ewembe so totali bien muto azolobela trop mama ba vie eza nani Robino Mondebo pour quelque temps a déjà autolobela ke soki ozana okomi na 10 millions de vies donc na Congo kutu kolobati bon au moni Robino Mondebo aza mutakidiba Robino Mondebo aza mutakidiba nalandaki publication na Robino Mondebo alobi soki oza na plus de 10 millions de vies komi benga grand chanteur alobi bon ataki mo wana grand chanteur était donc na ebité chant na ba vie so Mondebo tuti sango ndenge nini tisiko ngananga moko siko biso bazoba tokomi bazoba kona Mondebo donc na ba vie na ba yemba na chant Mondebo to linga to comprendre Mondebo alinga loba nini par là siko soki to kelo rande sina exemple moka typique ndenge vie redi ayembaka bimola mama na redi na langwa makambo ngambo na mema na yebite oyemba pe bien siko nzembo wana soki bozo rande nzembo wana eza na combien de vie bon eza ba vite hein siko mwana wana comme nani Robino Mondebo aleki fait redi na oyemba même pas ozomona te ke Robino Mondebo kala mingi te aza donc bato bakidiba ba Robino Mondebo wana tongolobelo mwa kala mingi tosani ba vie Carlito vie Carlito bana abanda koyemba na Congo na ndenge atiki musique profane ayena ayepa nzambe bokotuna ndenge nini esite na nakoma kosalela Yesu Masia Zwa nzembo wana ndenge ve wana yembango okompaka wana tana nuboye tana non c'est pas solo là calmement à sala na maison mère na nzembo ya les princes de la ville Guy Malela voilà maman na chan sala parce qu'on nzembo na ne abetaka bolingo eza poison donc abongisa nzembo omoni nazaka na ngola Robino Mondebo aya kobeta da na ngola na yebite ngana za na concert wana abeta na Alvalade si je me trompe ça 3000 kwanza pe ezalaka les premiers le 1er janvier mais entre 2017 18 19 non 2016 to 2000 entre 2017 to 18 et gros ablement bongo producteur Paulo Tudi ce qui n'a l'accident ba image joana après concert ndenge ba ofinga Robino Mondebo bondi maté mais photo ta ba image joana kandi abinisa ba makasi Robino Mondebo akomi na niveau koloba oh ngana na beta concert be bolimbisa nga na za maladi ah bon Robino Mondebo azoyebelo azo sala te oh nzembo na yemo wana ayaki na tana nuboye tana nuboye mo Robino Mondebo abandi ko beta ngo bato ba préférer babima libanda ba kota na bango ba boîte pour na Robino Mondebo donc azoyeba te musique eza nini
ba vie eza nini et ko yembe eza nini siko soka lobi mutu ya 1 million ya 10 millions c'est ko za grand ayebi te que na minute oyo oyo ndo beta bana ba vie soka eza nani papa ke innocent ya on pe na ngana innocent petit fan donc na minute to ba innocent binda l'équipe bango nyonso po so to yena ba vie c'est que innocent binde azana pouvoir wana ya koloba par rapport à ba vie. Tu t'imagines à l'autre téléphone et bimi liboso yango pe na nini Olandi ya innocent et yena sima mais na minute oyo Olandi eleki à l'autre téléphone na ba vie donc c'est que na Congo numéro 1 grand chanteur na Congo c'est Innocent yango ya Robino yango comment ba memie na canal ya Buzoba ya Robino donc na Congo numéro 1 totie Innocent tokende siko na art tokende siko na mayele tokende siko na musique omeba mwana nyonso wana non basali loko ah bon to analyser soki to sololi na DJ Sadio akoki koloba na biso de 22h non to de 16h ti 1h lemso abetaka de nzembo ya Robino Mundi mutu oyo ya komi bengaki aza grand aza na 10 millions de vues pe chaque jour te po eza bata mosusu bato eya bajour mosusu bato ayaka te lemso mpo babina baye mpo bafanda babeta Mundi même pas qui grand na yeza wapi to analyser na eloko moko boyebi nzembo ya Mario na elembi ok nzembo wana biso tozaka na Angola awa nzembo wana eza na combien de versions ebetama na Angola ebele combien de bato babeta nzembo wana bana beka nzembo wana bayeba na YouTube même pas omeka ya mope YouTube ekosala mo biso bango bato bazobeta banzembo na bango na YouTube oyo ezosala ba 12 milliards na kekunda ba milliards ekene na ba combien de millions de vies bazo ko interpréter ngo wapi tosola bazo ko interpréter ngo wapi na kwenini biso to fandi to yoka ba obeta nzembo ya Robino Mundibu tellement azana 12 millions de vies eza ba vie mususu mutakoti patalo par erreur Robino Mundibu ba vie mususu oyo za na ngo wana eza muta koti patalo na erreur alingaka cliquer pa David to pa Marlène mais retouche moko esale moi qui dit ba moko wana pa ekoti pa na yo kuna ekote mais ayebi yo te na yebi te to kenes na Angola awate Mundibu Angola yebi même pas na Congo kaka wana confinement autosila na ebite so boyebi confinement autosila Robino Mundibu abete un concert na Chetemba abete combien 5000 kwanza 5000 francs 45 Chetemba 5000 francs 45 personnes vraiment par rapport à quoi c'est en train de dire que yo osa grand na Congo Robino Mundibu confinement sili obeti concert 5000 kwanza 5000 francs bato ba quantité bina fila beti concert $10 il y aura plein plus de 500 personnes Robino beta concert bina fila beta concert Robino Mundibu pena na Congo asana bato balandake jamais Robino la bini fait go la bini bolanda nani fait rigola on va pas msusu Robino azoyeba te mixer ta section musique pourquoi pas na Trésor Bakala tout sur la rapembe hein maître Merlin donc boza la zalara na David me ça la bien métier noir venant donc tous à la zalara bina filé na YouTube atala made bina filé dans 1 million te banda carrière 1 million zate mais ya obeta kolega même bango nyonso siko muto ka bina filé na Congo na ko boya mututé soko boye c'est koza congolais ya Kabila mukema mabe ndoki oh non to sala pe moi séparation congolais ya Kabila boss ba malamba nani ya titi congolais mukema mabe nde ya Kabila donc afani pena baba non Kabila sale loko te na Congo mais ozolo ba 18 ans
azala kaka nous sommes des kabylistes donc nous sommes des kabylistes mais ozo yeba te Kabila c'est le côté na Congo vraiment photo mo to circuler micro na Facebook na Facebook et ça image ya nini ya première de mal na moni oui mais bazoloba et okoma na 2023 ngompenga bande koma bongo ah bon so biso na ngola tala nando ya kala basaka ba ko envier biso mais kaki kisekedi kongona ni Kabila atosala soki 24 ans na Congo wana asala ti lo moko ni école donc au mona ke oui baza bato bakidiba tozi o nani naso makana Robino Mundibo abudaki Fabregas pour na ngai au moins ndenga musique soko zo bude muntu fo mitala c'est ça Robino Mundibo premier voyage na ye etake ndenga comme a sali carrière solo na ye ndenga bandi carrière solo na ye auti Kinshasa pour Ayangola na aéroport esquisse dans la mona likamune mo azara na Luanda kota ba ilia wana boy asele moi ba yo ye mambo anande asele moi ba 18 polo na na Luanda non 15 polo odi olonga lisu 3 asele moi ba 15 polo na ba 15 polo wana bato balata ba masa na ye na ba camarade na ye dans ba quartier bato ba yaka kozwa Mundibu soki na calculer bien tozaka ba oyo pozala ki voilà il a raison parce que ça presse dans les normal bato tozalaka soki na calculer bien tozala 27 et demi on a été na mona mukie oh maman memi sikoyo yoka buzoba voilà batu l'église nini kimbangise baki kozwa délégation moko boye ya batu na bongo baute soki wana ayena ba fanfare nga Davido makam nazoloba bayebi voilà na komisa ba fanfare wana ya Mundibu donc boloko tionga na nzela parce que l'église na pe ba septaki na pesa ko makambo l'église na pe ba septaki on va yeba na bongo te donc c'est ba oswa ba image OK voilà ndande to sala kaka donc na système voilà on comprend akoki kokoma na ba niveau wana te combien de fois Robino ina mboko bayamba kende Robino Mundibu soko zo kanto sa que yo comme grand chanteur pour osana 12 plus de 10 millions de vies Robino Mundibu oza comme kosa pour na Congo tisiko na lisa ba chanteur ba vite ba chanteur Robino bana ba tete na nous pas contacter na ndi peut-être on contacta voilà pour na ko yemba boye Robino yebi ko yemba te tellement ça dans Congo bien Congo ndangwana donc oyo balobaka chance eloko pamba tokuta na mona Congo donc vocal ga moko ba nini boye esenga yebana epese makambo moi single moko boye epese makambo siko tellement comprendre na yo ozana muta ba single fana no na ba single voilà David s'il vous plaît na Congo ne boza bongo muta lekinga na ba single azati ah bon on ça ba album kobeta na bango ba solo te et en plus bato ba yembaka o mena kongola na ndenga mabete lemsu na oloba e so baki za l'aise tenga na zala ngalaise lemsu na oloba e reçoit o apena to so la vérité fait le gola aloba gini magamu na oya na ngoturo et ça ba tuni ba odoka adoki voilà donc Robino Mundibu assez non ami bimisi keye adoki déjà ce qui fait que la mi benga za grand chanteur kona ni ngaku kona nga na lobaka ki grand chanteur a faire na yoka ngo pa ya faire ye mokote pa ba to ba travailler na ye Dolanda oh ba Serge Mabiala Dolanda ba nani ba kabose surtout kabose ba c'est le scrum donc odomona bango bazolo ba noter massa wana zala ki donc Allah ndela oyo wala si je me trompe pas donc tozana ba kini wana wona sona lekana Ferregola na nini na plateau ya Vela biso Paulin Mukinzi voilà Paulin Mukinzi wana
où Ranson a mis une intervention rapide. Normalement, on a dit que nani tout pas qu'à bien. Maman a dit que tout pas qu'à bien. Où est à l'écart qu'on a fait na nini na face B. Batia bayemba nini oyo. Limisanga Chantal et comme elle a vocal. Où est à sali vocal na ye. Ferré. À sala tous les vocals à musiciens. Oh Adjani. Allons Oh Lacoste. Allons-y. Oh Sogina. Donc, ma capacité moi mobile wana. Et donc c'est la terre Robino Mundibu. Et donc c'est la terre 10 millions de vies. Pour oya olobage oui aza grand pour au moins na Congo na ndenge za wana. Congo na nombre des habitants au tout ça kuna. Tellement ils ont moka passi. Tout ça na ba 40 c'est belé. Donc tout le bata na nombre de vies il y a ba o bazwaka. Tout le bata atteint 7%. Et ça na Congo. Parce qu'on a 7% na ba congolais au bata la YouTube. Yo quand tu na congolais au pena za kotu bata la Agastar Sadu na ye. Pona Robino Mundibu. Wana mamba famille na ye. Et c'est vérité, wana mamba famille na ye. Bon mamba famille pas grosse assemblée na mi sabat mais mo so avant dia mona ke o sa ba vanti. Et ça la bongo. Donc bolo banaye. Bolo banaye atika kidiba. Donc Robin Mundibu atika kidiba. Atika kidiba. Mais David Yombilo mso e kamusanga Robin foye ba ke et place ba faire bazalaka. Na ba fali ya ko ko mati en fait. Prévenez ceux qui a pour faire rigoler ceux qui là en Epixan. Bision to bien on ba valade mais le comment là en Epixan. Mais hier ceux qui Robin ya ala la papa o te dit. Ah bon? Non, Robino ala la papa o te dit o même l'homme soufa oyeba. O moni Robino Mundibu na ngola awa. Azana mutambongo te. Robino Mundibu staff na ye ceux qui na. Qui ont tout ça la différence on a pas mon accueil ye azate. Avant baté o moni comme ça mutu grand. Eza YouTube te Robino Mundibu comme ça mutu grand eza YouTube te eza ba vite Robino Mundibu yo na ngola soko ye pesi yo lalaka eza passe vraiment moi je suis à Kansi Mbongo à Lugelo Melo mo na kwa kuna kota Ilia ala la kota Ilia mbula so ebete eza passe poto le katokota place o Robino Mundibu lalaka. Ah bon? Donc on se dit que oui azana muki. Mais il kaka ba vie o ya zo mona wana mais relation malonga pe na Luanda ezalaka été quand même et lo on est quoi zo yebate obeti 12 millions de vies et memisio nini et pesio contrat ya wapi Robino Mundibu okende ko beta wapi ba déconfiner ba toi wat asa siko makamba bien 12 millions wana fo yeba banani batalio baton batalio est-ce que ba sepeli na yo c'est ça le problème pour ezana mutu ne la lobagi atalio pona ki erreur azaki na pota tala Marlène matalio Robino Mundibu peut-être atala monika elongi na obe alongo mama kokonde ya yote kokonde ya taille ST na lelande na zalabo alongo liomba mosiko yo na mutu na yo to bulega ga oui oza danser là oza na ndako te oza na 12 millions de vies afutelaka oza danser oza na msuna mais David aza na mituka ça na mikolo comme na ma campagne après ça va ko alongo futa na lemba kana ni basala ke bona lupango mutu oyo do milo badanda nene asalo kana na lupango asombi lupango yo ko 12 Congo to ke wapi et memio wapi est-ce que pesa ke kuna asombi afutela il paraît c'est que mutu ala fait gola maramba ça igana lupango wana olande peso kuna c'est que yango créé ba rando voilà c'est ana kanda faire pour faire des jeux ko futela dans les équipes quand même ils aiment munene ba danser ne ba répéter wana asombian donc faire pes comme tazam taketo te fait tazam taketo tazam takana itoloba asala que a réédiquer ne fallait pour pas réédiquer qui Karine Mokondi et ça mon makambo na tali pena gabi o ngona na bezwa na tali pena te ya fini o telemani non de basali Robino Mundibu ya donc Robino Mundibu yebelo mo sala tika kidiba
Kofi Olomide kuta leka na TV azoloba. Ah, nga pena za ba bonité. Na ba vite. Kofi azoloba ngo. Oh mon pao. Façon Kofi azaleli. Aleli ba bonné. Soka leli ba bonné. Ezaka bo tout kotaka totala. Voilà. Mais lobité ke ekolongola Kofi Kofi Kofi. Qui grand na ye na kata Congo. Voilà. To matato kita. Azaka bongo. Niveau wana. Tout le roi nzembo lokola nzembo nini o Benit. Toujours nzembo lokola o Benit. O Benit et quand on a combien de vies na YouTube. Nandimite vraiment ça va vie. So on nzembo o Benit bena o Benit nga bena na fandi to te tsana no boye Ozo bataki diba. Donc to fandi bena dozi nzembo ya. Non, peut-être il faut changer non pour ya za trop kara ngwasuma za trop koningana. Peut-être il faut la biso pe na mwa rumba, aya pe na mwe lo mo pe po mweni ke papa bini na maman par rapport à ça. Te wana ne suko ko boma ye. Capacité. Ko boma ye bon. Eza nini? O me place o pesa millionnaire ba mboko o pesa million. Donc e na ngosiko Yes, na nenga ba Congo wana. Robino mundi bazana azana misinte. Mais il faut ton di mapé David et Wembe ton di mapé que Robino abini ça va. Exactement que non par rapport ya Congo wana. Yo zo ba Robino ça bon yo pe no roya wendo latika bien ba nzo bina tana no boy. Non, mais mo peso qui moi niveau comme on mata. Mo son niveau comme on mata. To betana biso na Congo na biso wana. On Congo na biso référence na ngoza Odemba. Umba. O ba ve na biso ba seigneur tabulé ba beti et kiti faire afandi wana fallait afandi wana siko soki yoye na ba style mususu ya ba bato libanda on s'est posé nango to betolo maboko mais ko lo bateke komi danser poko koma danser na Congo he place faire ça Vraiment. Oui, raison ça. Kofi Olomide. Maeso. Fabregas. Bina Filaya. Akanya clôturé. Robino Mondi yebelo gozo sala. Boye bisa. Yozo boule musique na yozo matakaka. Aloba ki ngo déjà. Ezo mata wapi. Musique nezo beta. Mezo matati. Te ba fin de zo mata. Peut-être. Robino Mundibu. Musique na yo ezo beta mais ezo matati. Pour ceux qui venaient pour mata. Robino Mundibu fa pena ngolé abisi yao. Congolais ta awa. Nana ozaida ben sa Robino Mundibu ya beta. Azati. Apa ba makamu na ya. Ya il a pesa ubadilaka. So apa bikangu no ana aza pesa to mbule beti mo legezati. Yene muda rosala yo ya boy na DJ Shege. Oh. Na Jésus DJ Jésus pe à Paulo te délai pas obéir. Ah bon? Angola. Ah. Voilà, fidèle très cher internet, wana maloba ya David Ewembe, Robino Mundibu, mita na place na yo. Zala yo, yeba limite na yo, yeba place nini au télémeli. Bon, voilà, David Ewembe, moi mbote no moi bangue te pas moi des personnes pour tout où est la air. Ah mbote na ngai liboso, na pese pa ya Marlène. Merci beaucoup. Tout ça la bien pourquoi pas na la Morénia. Abi Nicolas comme aigle jaune. Ah aigle jaune. Ba Morénia va comme belé donc. Tellement. Aigle jaune donc on ta la ga on a musique. Merci beaucoup à toi mon verre à moi. On a boss Francis Dikando Maboko bank business class donc vers ba petit naé tout ça la bien présent gérant non donc awa debi que on lia bien on gérer bien on doit tout ça zaté on doit beto mbata zaté donc on doit gagner la zaté donc David Mbena lobara pembe na solara vérité donc à deux chez les sénateurs azoyara munene donc c'est que awa benda do marameza Tupac ba jivin sozo beta wana Tupac ana kanda fort tout le monde na chemise et que wow donc merci beaucoup à toi tous les DJ DJ Shege DJ Sadio la merveille donc DJ Shege à Poto Timba Shege Poto Timba DJ Shege Poto Timba merci beaucoup à toi Serge Lodja ba Serge donc merci beaucoup à toi Pilelo Top Dej donc Zalara na David Mbego ça la bien merci beaucoup à toi Sarah Yogo Gaz na Gaz
donc zala na David Wembe osala bien ebi kala mingi te to kuta na yo to lela na bato bazo lela donc merci beaucoup na bato tout ko balinga David Wembe pour continuer ko abonner massivement na Idéologie TV maramba benzawa merci. Et joyeux anniversaire à mon vieux balobi Eric Diego Abeda Choudangola lelo tozawana chez Kadima to pesara makamuna cadre anniversaire ya vieux. Joyeux anniversaire à toi Yana Biso ya Makasi au salara nde to sololara et pourquoi pas appeler le top d'âge balobi Blachar Mbumba Aigle Junior Matoudi ba vieux nanga ya kati na linga bino na tina. Merci na batunyon so boko zwata Hollande émission na biso donc Idéologie TV donc tokenda moka ba vérité na vérité donc biso to ka bomba te ke nde ba si tu nous ezala ke likambo ya bien bobombi bobimisi ya mabete biso toza pour motote to lobaka oyo e salama. Merci na batunyon so balinga Myriam Makamba Aigle Jean Mikolo na kompena Aigle Jean na longwe na Morena po ba Morena ba komebele. Merci beaucoup na batunyon so balinga Myriam ngapena linga binotro et pourquoi pas mon sponsor spécial espoir ngoma yondi kasole bimbi na linga ko ya trop mon papa chunze les petits na bosani ote soza Albert les millionnaires donc wa pena boss na ngasala Myriam Makamba pozala donc na linga batu nyonso bolinga nga pe na linga binoto. Voilà, vous continuez à s'abonner na site nabiso idéologietv.com avec David Wembe papa formateur vitesse canina le bara. Merci beaucoup nabinotu ba abonner nabiso ya Idéologie TV. Bo s'abonner, bo partager ba émission nabiso avec David Wembe canina le baka. Papa formateur ils ont pris Sarah Makambo. Idéologie TV ne Makambo babi ba fille à boyer. Bon pena Myriam la taille S Aigle jaune Marlène la tortira na babenga ngoni vitamine donc linga moti na tia ngo kutu pekati aboy na yake na boutique o taille nezate non babi ke petit na bango azala neka ba bête maimona donc porte-monnaie magique pour linga Idéologie TV ba vrai chéri bana David Wembe bango ya o lobaki o Myriam azaya ye adoki elobi nango faire dola todo ki ça Idéologie TV avec David Wembe chika bosanga derrière la caméra donc et pourquoi pas na équipe technique mobimba babonner bazawana ba match tolinga bino na tina bo s'abonner massivement na Idéologie TV ba gros bisous na bino to kutani à la prochaine bye ciao.